na ndivyo makasi. Mama, ndio kabisa mama, koko alipofanywa. Kongo la ngai mama Anne Marie. Oui. Na kwani na Kikweta na Makala na 28 bis. Ah. Mako lingo témoigner wa nzamba sala mpona yo. Ngana yo témoigner nzamba sali ya minene ati na ngai. Ngai na alaki ko souffrir mutu. Donc des années ata pe ba 20 ans. Sala ngaka pasi. Mutu sala ko pasi. Donc ba 20 ans. Ba 20 ans. Wow. Et ça la donc na fait la ba mutu. Kutu ngamona lobaka mukolo ka mutu ka mutu ko mangai. Oh là là. Mutu ka mutu ko mangai. Mais nzamba lukamba donc nzamba pesi donc nguya. Nzamba pesi nguya ngana bengaka ye nzambe na lukamba azali papa lukamba azali ambassadeur. Alléluia bana nzambe. Papa lukamba azali ambassadeur. Est-ce que ça la Bible était? Les bibliques tous ambassadeurs ya Yesu Kristo. Mais na nzambe te. Mais na nzambe oya tine comme ambassadeur. Comme na ye Yesu Kristo, c'est quand même. Oui, maman. Plus de 20 ans. Mutu. Merci pour le dire. Siko mutu sa. Obiki na biki. Kutu tangu na banayi ko ya wangalo bi miracle ngo est-ce pasteur oyo azana kisio azandengeni. Tangu na zoya na zotala ngabi mais pasteur ngo sala miracle bo eza kisio ezani. Donc azala ipena na doute. Tangu na koti na zoya wana moni pe kisite na moni pe logo tenga bi ya solo nzambe na ya azali nzambe ya solo ya wana yeko témoigner. Alléluia bana nzambe. Ba nyonso bazobela mitu. Basali ba 20 ans, ba 30 ans, ba 15 ans, ba 5 ans. Yo za expérience wana. Oko baba muni mama. Mutu nyonso ya zobela, maladi nyonso ya mutu ya maladi nyonso tu. Aya awa. Akozwa lobiko. Akozwa lobiko na kombo na Yesu. Oh Yesu plus de 20 ans. Abiki na ye. Mama mutu c'est etu msalisu. Eto tumsanga. Oziki na pona libela. Nazwiki na pona libela. Kaka ndengo témoigner. Esi pona yo. Yesu alata ki courant de pi. Na mutu pona yo biki. Obiki libela na kombo na Yesu. Peni là monsieur c'est la vie na yo. Si qu'on souffre au nom de Jésus. Amen. Bekata maboko na mulolo pona lokumu na Yesu.